Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokotalisa bino bandeko babolingo. Bozoba ya bato bazali komi benga soi-disant ba combattant. Tokotalisa bino bandeko na niveau nini oyo bato wana lelo esika bakomi oyo bino bozali koloba ete bato oyo nde baza koyela biso solution po ete bakende kopesa biso une vie meilleure na kati ya Congo. Me bandeko bayebaka moto oyo akosala likambo ya malamu na makambo azali koloba na bizaleli na ye moko. Bandeko babolingo na kopesa bino nano mwa exemple moko po ete soki na poni na bandeli ya mission na bandeli ya émission naloba likambo oyo etali exemple wana ezali po ete epesi ngai mawa pe pasi na kati na motema. Bandeko babolingo bino moko bomonaka ntango nyonso bakombato balobi ete cause na bango ya bitumba ezali ete balingi po ete bamama na biso bazali viole kuna na este batika ko viole bango po ete bango balakisa bolingo makasi mingi koleka. Balobi bango nde bazali na bolingo makasi mingi koleka na makambo etali ba viole ya este pe bango nde bazali na mawa koleka bato nyonso. Pe ndenge ezali wana bandeko ba bolingo bango kaka nde balobi ete bakopesa biso solution ya makambo ebele na Congo po ete oyo nyonso tu bazali kosala na Congo oyo Joseph Kabila na gouvernement bazali kosala bango balobi yango te po bango balobi ete oyo bango nde bakokende kosala nde yango. Bandeko me nazongi nano mwa nsima moke nalingi natalisa ete tango bato oyo balobaka makambo po balobi ete bazali kolobela ba femme violée po ete ba mama na biso bazali konyokwama po ete ba mama na biso bazali ko violer bango bakanisi ete bango nde bazali na mawa mingi koleka biso ba oyo po ete lokola bato mosusu bavanda kimia balobaka te bango bakanisi ete lokola bango bagangaka lokola bachaku bango nde bazali na mawa mingi koleka bato mosusu bavandi kimia balobaka te. Bandeko babolingo bango balobi ete barespectaka bamama ke botala ndenge bamama na biso bazali konyokola bango boye bazali kozwa meme bafoto mosusu oyo ezali ata na rapport moko na kati ya Congo te baza kokende kozwa bafoto mosusu ezali kosala evenement ezali kosalama na bamboka mosusu bazali kozwa yango mpona koannexe koloba botala makambo bazali kosala na Congo bango bazali kokanisa tozali koyeba yango te. Me bandeko botala nanu bato oyo balobi ete bango nde bazali na respect mpona oyo etali bamama bango nde mutu bazali
bazali na bolingo makasi pona ba mama nyonso ya Congo. Mais sikoyo bandeko ya mbote tokota na ambiance ya émission tokotiela bino nano mwa extrait moko boyoka bato oyo balobi ete tango bango basalaka makelele pona Congo tango bango bamarchaka cause na bango ezalaka juste pona balobelaka bafemme violée. Oui, ezali malamu. Mais sikoyo est-ce que bato yango barespectaka penza ba mama? Motuna ezali bongo okoki koyo lobi na monoko ete nazali kosala boye po ete nazali na souci ya bafemme violée. Oui, wana eza maloba. Mais sikoyo balandela est-ce que makambo moto alobi ezali penza makambo euti na motema na ye to euti likolo ya mbebo po ete azali koluka kaka biti ya likambo moko boye po epesa ye nzela na kombo ya bafemme violée? Bandeko babolingo na tango oyo na kosala nanu commentaire te na tieli bino nanu extrait ya bato oyo balobaka ete bango nde bazali kobunda pona bamama, bango nde bazali na souci ya bafemme violée, bango nde balingi changement na Congo. Mais boyoka bamakambo oyo bato yango bango moko bazali koloba pona nzoto ya bamama ezali pasi pe mawa. Kaka bato monoko na bango zoloba ete balingi dignité ya bamama, kaka bango moko na balabala esika mokili mobimba ezali kotambola bazali lisusu kosambwisa lisusu nzoto ya bamama. Apa botamba tiela biso babilili tomona ndenge nini bato oyo basoi-disant bakombata oyo biso tozali kobenga bana imbwa botala nanu bamakambo bazali koloba pe bazali kosala marche bazali koyemba bozoba boyoka bandeko pona komituna est-ce que bato ya boye penza bakopesa éducation ya malamu na bana na bango? Bango balobi ete ba musicien bango nde moto baye kobebisa bana na poto balingi teke ba musicien bayaka po ete bana na bango bakobeba bongo sikoyo banzembo bino bozali koyemba bamaloba bozali kobimisa yango nde ezali éducation mpona bana na bino. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Bandiko babolingo bino moko bouti koyoka pe bino moko bouti kolanda ndenge nini bato oyo bazali tango nyonso tu kosala tu pona koluka kodefendre lokumu ya bamama ya Congo
pe ya ba mama nyonso tu ya mokili me boyoka ba makambo oyo bango bazali kobimisa pona kotalisa bino ete modeli ya lito bango bazali kosala ezali ya makambo ebimaka na monoko na bango te ezali nde ya baintere na bango bandeko bayaka na poto awa bakanisaki ete bakoresir bakomi na poto bandeko baye komona ete poto bango bakanisaki yango te mokili ebeti bango fimbo mpe ndenge ezali wana bandeko soki otali babilongi ya bamisusu bandeko kondima te bilongi ya bato mosusu ebandi kokoma ya kibopaka yango na omoni ete bakomi kosala course contre la montre bandeko bamoni ete soki balekisi lisusu 5 ans awa soki bavote Joseph Kabila ekozala somo mpo na bango oriske bamosusu babanda kotambola na banzete mikongo egumbama bango Joseph Kabila aboyi moto te Joseph Kabila alobi ete moto nyonso azali mwana ya Congo akoki koya na mboka soki azali na baide ya malamu akoki mpe kokontribue mpo na 5 chantier na kati ya mboka me bandeko babolingo boyebisa biso bato ya lolenge oyo bakomemela biso nini na kati ya mboka na banzembo ya babozoba bo yango na tozali koprevenir meme président na biso Joseph Kabila akabangele rais tozali kosenga na ye atonga centre ya monene oyo ya rééducation ezala na kati ya capitale te batia yango ata côté équateur côté ya la forêt équatoriale bazalela côté kuna po ete soki bazongi na Kinshasa bakende nanu baréédike bango nanu na centre wana bino moko bozali komona bana ya Congo ke bato oyo bino bozali kokanisala bato ya malonga awa na poto esika bavandi bankese na bango eloko te bazali kaka bato oyo bandeko bazali kosala bamakambo tina te yango na tozali koloba na bino bandeko na moto oyo azali kofinga nzoto ya mama azali koloba yango en public na bamusicien oyo bango bakondanaka différence ezali wapi bomoni teke bango nyonso bazali kaka bozoba bino sikoyo bolobi ete bamusicien na nde bazali komemela bino babétise bozali kobanga mpo na bana na bino mais sikoyo banzembo oyo bozali koyemba wana eza kobangisa bino te mpo na avenir ya bana na bino koyemba nzoto ya mama nzela mpe kofinga bomoni ezali mawa na bino ezali mawa na bino bandeko babolingo sikoyo tokoti na dossier monene ya Joseph Kabila Kabange président de la République oyo ya biso kuna na Congo lelo tokolobela oyo etali ba evre minene azali kosala oyo ezali kotinda ete biso nyonso tu bana ya Congo tozala nsima na ye mpe tovote ye bandeko babolingo boyebi bino moko bambula ebele oyo elekeli biso na kati na mboka na biso bapasi oyo tomona bandeko babolingo ngai natikalaka komona te na kati ya Congo esika ezalaki ete peuple azali kolela banzela ya malonga eza tobe likambo boye tomona bakonzi ya deuxième république batelema mpe bakende koyoka kolela ya peuple po ete basala eloko oyo peuple azali kolinga ngai natikalaka komona te na ntango ya deuxième république esika ete famille moko ekufeli papa bana batikali baorphelin na baorpheline na mama na bango bafamille bazali komenase mpo babotola ye lopango bana bakei mbango na justice tomonake ministre ya justice atiki biro na ye aye ti na esika likambo ezalaki mpo na koyoka likambo na mpe kokebisa bafamille totikalaka komona yango te baprivilege oyo tozali komona lelo bapeuple congolais bobosana te boyeba esika touti eloko bato mingi bazali kobosana soko otali politike oyo Tshisekedi alingi ayela biso na Congo
alingi azongisela biso kaka politike ya Mobutu po ete tango ye akozwa bokonzi ba mobutiste wana nyonso tu bakozonga tokozonga kaka na systeme ya kala oyo ndenge bazali koloba ete Mobutu akufi me makanisi na ye etikali epai ya bato bandeko babolingo bomikosa te Joseph Kabila azali président oyo ebongi malamu tovanda kimia tokanisa esika touti lelo oyo ozali komona ete moto mosusu azali kolongwa Kinshasa akeiti na Matadi azali kosala 2 ou 3 heures na nzela na motuka mais alors que na tango ya deuxième république bino moko boyebi ezalaki komona olongwe lelo ke Matadi olongwe na 6 heures okei kokoma mercredi na pokwa bandeko kaka na kati ya Congo mais 300 km yango na tolobi ete Joseph Kabila azali phénomène bandeko babolingo ifo komituna pona nini pe bato ya deuxième république oyo bazali kobelela lelo Congo na biso etonda na ba richesse etonda na diamant etonda na or oui malamu kitoko mais soki lelo bozali kofungola bambanga pona koloba Congo etonda na or Congo etonda na diamant tokoki kokufa nzala te tokoki kozala ba pauvreté mais tango tozali kotala bato yango kaka bato bakambelaki biso mboka na tango ya deuxième république mais boza kosekisa biso bino tango bozali koloba boye ke Congo etondi na ba richesse ya minene tokoki kokufa nzala te tokoki kosala boye te mais ezali esengo mais sikoyo ifale tango tozali kozonga nsima mpo bino bokomi kaka na technique soki balingi bazongisa miso nsima batala na nsima oyo tobosana le passé non jamais tokoki kobosana le passé te bon soki tolobi tobosana le passé ezali neti tozali kobokola bana ya bakoyi tolingi tozongisa bango mpo baye lisusu koboma biso malamu ebongi ntango nyonso tu tolakisaka bino le passé ndenge elekaki a partir ya le passé nde tokoloba na bino non bovalda nanu totika bato mosusu basala bandeko babolingo soki totali na le passé ndenge mboka ezalaki bango lelo bazali koganga Congo mboka ya kita Congo etonda ba richesse mais bango bakambaki yango pendant 32 ans bango kutu tango bakambi yango ezalaki na pays moko to bandaki ko agresser Congo ezalaki na banguda moko to bazalaki koya pona koyiba ba richesse na biso jamais bazalaki kokamba ba richesse wana à 100% mais boy bisa biso ata banzela batongi te ata eloko moko basali te mais lelo oyo bakomi ba conseiller to ba éducateur oyo ya koyebisa biso ete omoni na Congo boye na ba richesse so toza nango soki tosali boso mais tango kotala elongi ya mutango lobi oh mais comment oyo azalaka mwana ya te mais papa na ye pa azalaka ministre ba conseiller oyo lelo mwana oyo azali koloba mpona nini ayebisaka tata na ye te na tango ya deuxième république mosusu okomona azali kopesa conseil tango kozo baloli elongi boye otali bolobi oh mais oyo azalaka mobutiste te asalaka pembeni ya Mobutu baconseil oyo aza kopesa lelo mpona nini na tango wana te makambo aza koloba basalaka pratique yango mpe kuna na Congo eloko ezali kosala bato mingi lelo boye bandeko tozali koyebisa bino ezali nde motema pasi mpo bandimaka teke Joseph Kabila akosala makambo ya minene na kati ya Congo Joseph Kabila aza koprouve makambo nyonso tu 5 sur 5 yango na moni ete batikali kaka na système tokoselaka ye kaka makambo aza mopaya balobaka n'importe quoi mais bandeko moto bino boza koloba mopaya makambo aza kosala na Congo soki batali lelo na bino nde mutoko kobenga bino bapaya po eza kolakisa biso Joseph Kabila kabange alingi mboka na ye Congo mais bino bolingaki Congo te bino bolingaki mboka te bolingaki mpe bapeuple te bandeko eske boyebaka ete bapesaka biso kombo ya babete tango mosusu bato bakanisaka tango nalobaka tika kaka naloba makambo ngai nazali koloba
ezali makambo papa Botamba yebisa biso ba surnomaka ba peuple ba Congo ba bête. Okomona kaka kanga ba bête sala boye bandeko. Tina mwana moto moko bandeko kosala na Matadi na port ya Matadi azalaki soki DG ou bien DGA ami pesi kombo les rois des bêtes. Les rois des bêtes wana akeya vandi na port ya Matadi kuna comme mukonzi azwaka bambongo nyonso ezali kokota na douane. Bomoni ndenge basaganaki na mboka. Lelo atala bango bazali kotelengana. Pasi ebeti bango donc bazali kokanisa ete Congo wana nde komi bien privé na bango bazonga lisusu po ete bakende komonisa peuple pasi bayiba lisusu. Jamais. Lokola tosi tomoni ndenge Joseph Kabila Kabange azali kosala makambo ya malonga na Congo. Biso jamais tokoki komikosama lisusu. Vaut moto oya ye azali kosala tomoni ke moto oya azali koyela biso kaka na maloba po lobi toloba soki toyebaki. Bandeko babolingo yambo te totiela bino babilili po bomona ba makambo minene oyo Joseph Kabila asali na kati ya Congo na kotika nano micro epai ya papa Bota epai ya papa Roger ameka kosolola na biso pe ayebisa biso na oyo ngai na uti koloba. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie, vraiment ezali pasi pe mawa komona ndenge nini bato yo bazali kokanisa ete bazali kokosa ba peuple congolais mais bazali komikosa kaka bango moko. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango. Tango bato yo bomonaka balobaka makambo wane utaka penza na kati ya mitema na bango te. Balobaka yango kaka tika baloba po nini susi na bango ezalaka ete na biloko bango balobaka epesa chance lidushe mona na po bazonga lisusu na Congo bakende kosa kampare na babia ya mboka malamu ndenge basalaka na tango ya Mobutu. Bazali na susi ya mboka te lokuta na bango miyibi. Bandeko babolingo na kamwe mingi bato yo tango babandaki koloba ete éducation ya bana na Congo eza kobeba pe éducation ya bana na bango eza kobeba po ete ba musicien nde mutu bazali koya bana na bango makambo nyonso te ezali kobeba likolo ya ba musicien wana. Mais na eko kamwa bandeko bana bato babandaki koloba ete bazali ko prévoir po na avenir ya bana na bango ezala malamu. Mais yoka banzembo bango bazali koyemba. Et puis ba misusu ba memaki meme na bana na bango oza ko sfinga kombo ya nzoto ya mwasi en public. Pe bolobi ete bino nde mutu boza kolinga ete po ete bana ya poto babonga. D'ailleurs ezali kaka pasi po ete bino moko batata na bango. Bosi bo entraîner meme bana ndenge nini ya kokende koyiba na ba magasin eyebani na yango. Wana ezali kambuteke tango mosusu bokoki koloba ete aya bakosi oyo nazali koloba ezali vrai batata mingi surtout na France. Bakoma meme kolakisa bana na bango ndenge nini ya kodokola biloko na kati ya ba magasin. Alors botala nanu ndenge bato bazali koloba ete bango ne balingi bakamba Congo ya lobi. Mais boyebi ndenge tozo kozongisa kaka ba criminel na kati ya mboka. Boyebisa biso sikoyo na bato bango balobaka ete bon rejoindre biso ba combattant bako rejoindre bango ndenge nini soki baza komona meme epa na bino moko makambo ya buzobe ezali mingi. Boza koloba na bato bon rejoindre biso ngai moto lokola ngai papa Roger o ndenge na lingaka ete éducation pe ya bana na ngezala bien. Bobengi singa na marche na yoka bobandi koyembaka kaka ba mama obino bolobaka ete aya toza na souci ya ba mama ba femme violée banini bobandi lisusu kofinga kaka banzoto wana obino bolobaka ete ba moni komisi nzoto ba mama eloko pamba bakomi ko mais bino moko pe bozali lisusu kofinga nzoto yango. Mais ezali bandeko toza ko comprendre ete ezali lokola bozana ete na kindoki bokomi neti na kindoki bo toza ko comprendre bino lisusu te. On va expliquer vraiment à bandeko tabino moko. Boko koma ti na point ya boy. Ezali mawa mingi. Bandeko babolingo.
oyebi na koyebisa bino eloko moko na banzi ete tango mosusu bato mosusu bakoloba ete papa Roger mama Rosalie bango balingi kaka koloba bamonaka neti bango nde mtu bayebi bamate ezali likambo toloba te ko bango nde biso nde mtu toyebi mingi bien ni non soki likambo ezali komona na ndenge ezali fo kolobela yango à partir ya mokolo ya lelo na ye komona ete bozalaka mpe meme pas na respect ya bafemme viole ya kuna na Kivu bozalaka na susi na bango te lokuta boza nde bamiyibi parce que modele oyo bosambwisi meme kombo ya nzoto ya mama ndenge bolobi ndenge bofingi non vraiment bandeko te bato baza bato lokuta tango mosusu bato mosusu bakoloba ete mais papa Roger aza koloba nini wana makambo aza koloba mama Rosalie atalisaki bino yango mais ngai mpe sikoyo na kosenga na papa Botamba tiela biso extrait wana mpo na kotalisa ndenge nini bato oyo bazali koloba ete bazali na basusi ya bafemme viole mais yoka ndenge baza kosambwisa kombo ya nzoto ya mwasi na balabala en public baza koyemba banzembo mpe kofinga vraiment tango oza koloba kombo ya mama mpe kofinga boye mwana oyo omemi na marche mwana na yo éducation nini okopesa ye sikoyo bino éducation bozolakisa na bana na bino wera soni nde moto aye kobebisa bango jibe piana nde moto aye kobebisa bango Félix Wanzekwa nde moto aye kobebisa bango omoni bozolakisa exemple ya malamu te yango wana mpe bato mboye balanda bino eza te basi bamoni ete bozali baescro yango wana omoni ete na bamusicien congolais nyonso tu baye kotala babino mwakutu toservir na biso kaka président na biso mpo ete tozomona makambo ya malonga epa na bino bazomona makambo ya malonga te papa Botamba tiela biso lisusu extrait wana bamona ndenge nini bato oyo bazali kosakana na kombo ya nzoto ya bamama ezali pasi mpe mawa apres balobi ete bazali na susi ya bafemme viole lokuta na bino miyibi boza baescro mange s'il vous plaît papa Botamba bandeko babolingo bino moko bouti kolanda mpe bouti koyoka mpe bomoni na miso ezali mawa mpe pasi bato oyo nde bakomemela biso éducation ya malonga na Congo po ete bana na biso bazala bien na makambo ya boye bato bavandi wapi bavandi bambula ebele na kati na poto metala bamakambo aza kosala bandeko toyebi te soki bato mosusu bazali ndenge nini ondire bato mosusu babimisi kindoki na bango mpenza ya vrai awa na poto parce que soki totali malamu ndeko ezali neti bakombata oyo bomoni bino moko bango tango bomoni bino moko tango mwana mobali oyo na kombo ya Sheli Wendo na bajene oyo basalaki mpo bakende kotinda bato na famille na bango moko mais boyoki bato mosusu nde badéclaration na bango babande koloba bakoki kotouche na mama ya Sheli Wendo te mama aza na makambo wana te mais sikoyo tozali kotuna pourquoi bozali kofinga nzoto ya mama ya président de la république akoti na kati ya makambo oyo ndenge nini oyebi tozali koyebisa bino bozali mpenza bana moko ya bamababe yango na bomoni mingi na poto awa bavi na bango erate bosalisali baprison bobetibeti baprison bozokoka te lelo bolingi botya nde ekuruze na mutu ya Joseph Kabila bino ebele toza komona bino awa eske ntango bobimaki mboka boyaki awa bobimaki na ntango ya Kabila to na ntango ya Mobutu eloko nini ebimisaka bino mboka bokimaka pasi ya Joseph Kabila to bokimaka pasi ezalaki na ntango ya Mobutu po siko bolingaka bolobela bino verité te il faut toyebisaka bino verité yo oza koloba bato mingi baza koloba lelo Kabila asali bo mboka na biso pasi mais ntango obimaka na ntango ya Mobutu depuis mpo obimaka nano ozonga na mboka te ntango obimaka na ntango ya Mobutu ndeko yebisa biso ezalaki okimaki Kabila na pasi oyo ozalaki komona na Congo to okimaki na ntango ya Mobutu botikaka bajeo bozali kosala botikaka kozwa bato neti bazoba yango na tozali koyebisa bino boyebaka yango ete bozwaka bato neti bazoba te
soki bozali kokanisa ete bato nyonso bazali bazoba na babiloko bozali kosalasala bozali nde komikosa boye na bapoto awa bosimbaka mpe bambongo bosakani na bambongo esili bino lelo bobeteli makambo ya basheke bobandaki kosala ezo kosimba lisusu te bisika bobandaki kodokola bambongo eza kosimba lisusu te alekanda wana bozwi boke kobwaka yango mpona Joseph Kabila nde mutatindaki oyo na poto Joseph Kabila nde mutayebisaki oke soki okomi na poto ozwi mwa mbongo ebele kende kosakana na mbongo wana na basi ya ndumba kabakaba yango pamba lelo tikala a zero epuis ozwa kanda otia yango epa Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila nde mutatindaki yo osakana na mbongo lelo oyo bosimbaka bambongo esili bino bokomi kozwa kanda wana bokomi kotia epai ya bakonzi ya Congo omoni bino ndenge bozali wana boyebaka ete mokili esi ekomprendre bino tant que radio Zoumel 1000 ezali wana boyebaka ete makambo na bino nyonso tu tokobanda kotalisa yango polele parce que lokuta nde eleki bino bozali na mitema mabe mitema ya kindoki nga naza koloba yango ya solo bandeko bondimela ngai bato oyo ntango bayaka na poto bazalaka mpe na kindoki oyo ya ndenge kopumbuka na butu sikoyo mpe ndenge bato mingi bakoma kosambela bamoni ete moto ekomi kopela sikoyo bazwi kaka na kindoki yango babimisi yango sikoyo polele bakotisi yango na nzela ya makambo ya Kongo oyo tokomi bakombata tala babilongi ya bato misusu ko oyo babengaka bakombata soki otali kaka elongi ya moto ozomona kaka oyo suspect olobi kaka ke ozalaki solodiongo na ndenge ya butu bandeko bato bazalaki bandeko sikoyo baye kobimisaki ndoki na bango polele me nakoyebisa bino bandeko babolingo boyebaka yango ete nzambe mpe atie bango contre mire radio Zoumel 1000 mpe biso mpe tozwi bango totie bango contre mire ya makwanza mpe toza konguruta bango ti bakobima makila un jour bandeko bato nyonso tu boza komona baza kosala makelele ebele bakobongwana mpe bakofukama bakosenga Joseph Kabila pardon bokanga date ya lelo ngam nayebisi bino ebele bakosenga pardon bakoloba ete tokosamaki tozali awa oyo nayebisi bino bokoma date ya lelo mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba sikoyo sans plus tarder tokosenga na papa Botamba tiela biso ba image oyo ezali kolakisa ete confiance na biso topesi yango na Joseph Kabila Kabange mpona makambo minene oyo ezali komonisama mpona misala kitoko azali kosala mpona mboka yango na biso tolobi oui na président na biso Joseph Kabila Kabange na kosenga na régie botiela biso bilili esika papa Botamba ozali tiela biso babilili oyo nyonso tu makambo ya kitoko Joseph Kabila azali kosala na Congo bamona eloko oyo ezali kotinda ete biso bapeuple topesa ye lisusu confiance po ete azali président oyo apesaka bapromese pamba mpona kokokisa yango te apesaka bato bapromese te ke aloba ete ana kosalela bino boye apres lobilobi bomoni yango te jamais ye azali ete soki alobi likambo akokokisa yango soki mpe amoni ete akokoka kosala eloko wana te akoyebisa biso mpe bapeuple eloko te mpe azali président oyo azali kosala bapeuple basurprise mingi bokomona kaka ete ntango mosusu na nzela na bino na balabala na bino oyo kutu bokanaka teke un jour makadame ekokota lobilobi bokolamuka kaka na ntongo bomoni banani bauti ekoti mbala moko babiloko bamituka oya tracteur ebandi kosala nzela bato basutuki aza kosurprendre bakongole na ndenge ya kosakana te oyo bamakambo oyo kutu Mobutu asalaki yango te na bato ya deuxième république oyo lelo baza na poto awa baforme bagroupe mpona kolinga komanipule bato lelo bakomi kaka Kongo na biso eza na badiama Kongo na biso eza na baor tokoko kufa nzala te bandeko tango balobaka yango ko basila soni tango kozwa elongi baloli otali bilongi ya bato yango lobi me koma bateyo kaka bango nde basalaka 32 ans pepe na Mobutu lelo nde bakomi koloba makambo ebo lelo nde bayebi ete Kongo eza na barichesse ke tokoko kufa nzala te ke Kongo na biso ezala boye lelo nde sikoyo bazwi conscience bokatuka kuna bato ya lokuta miyibi papa Botamba tiela biso babilili totala ba
œuvre nyonso Joseph Kabila azali kosala na kati na mboka yango nde ezali kotinda biso na bapeuple oyo tozali kuna na kati ya Congo tovote ye bandeko po ete oyebi ete bato mosusu basila soni na kobakisa mwa eloko oyo bandeko bolimbisa bato mosusu bazali koloba ete Joseph Kabila ye na mboka na biso banini c'est normal po ete na ntango wana ye na papa na ye bazalaki na Tanzanie c'est normal mais bino bato bovandaki na kati ya Congo ngo bambula na bambula boyebi bapasi ya mboka yango ndenge ezali bosali eloko te mais Joseph Kabila ye kaka koya komona moni kaka abandi kobongisa bino sikoyo bato oyo bomonaki ete bosalaki eloko te nde bobandi koprendre conscience omoni il faut kosala bo il faut bino bokanisi baconseil na bino lelo tokoyoka yango tango ni Mobutu azalaka na bokonzi tango bobandaki kolia mbongo ya mboka mpo na nini boyelaki biso bateorie wana te lelo nde bokomi koyela biso yango jamais tokondima bino biso tozali kaka nsima ya Joseph Kabila Kabange mpo na mosala kitoko azali kosala yango tolobi ete tokopesa ye bavoi na biso bolinga te makelelo nyonso bozali kosala na promettre bino ezali prophétie nazali koloba ngai mama Rosalie bokanga date ya lelo makelele na bino ekosila kala te mokolo oyo bakoproklame nkombo ya Joseph Kabila azali lisusu eli na kati ya mboka na biso nde mokolo wana bokomona 5 ans wana ekokomela bino 100 ans ebele oyo balingi mpe kobongwana te kosenga bakonzi ya Congo pardon te balingi kaka kosala moto makasi tokomona bino bokosimba banzete bokokoma bakoko awa suki ya pembe ekobima bino kaka na kombata okomona sokomi kokoka ngai nazali kombata ekozala kaka bongo bandeko okomona baluba nyonso to omoni bazali kosala makelelo bazali koloba ete biso bakasa ye kala biso nde tokozwa pouvoir tokomona bango okomona kaka nazali combattant papa Botamba tiele biso babilili sima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Les 5 chantiers de la République, initiés par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sont en train de se réaliser jour après jour à travers toute l'étendue du territoire national. La ville-province de Kinshasa est l'une des plus belles illustrations de ce Congo qui bouge, ce Congo qui change, se transforme et se modernise au quotidien pour mieux mériter sa réputation et sa vocation de grand pays au cœur du continent africain. Mais pendant que ce changement s'opère dans le paysage de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, combien de Kinois sont-ils réellement informés de tous ces projets importants en cours de réalisation dans leur ville? Pour prendre un cas particulier, combien de Kinois connaissent-ils l'hôpital du cinquantenaire de l'indépendance congolaise? Je vous invite à le découvrir. Est en pleine construction. Oui, on connaît l'hôpital du cinquantenaire. On sait qu'il est en construction sur l'avenue du 24. Oui, on a l'hôpital cinquantenaire. L'hôpital du cinquantenaire. Non, je l'ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais déjà vu ça. Ça se trouve où? Et pourtant, l'hôpital du cinquantenaire n'est pas à chercher. Situé sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, l'une des plus célèbres de la ville, ce complexe hospitalier ultramoderne se dresse majestueusement sur ses 5 niveaux de hauteur au cœur de la concession communément connue sous le nom de Koet dans la commune de Kassavubu, juste en diagonale du camp militaire lieutenant-colonel Kokolo. Derrière moi, en image, c'est l'hôpital du cinquantenaire. Cet hôpital que vous avez vu dans les maquettes et beaucoup n'ont pas eu foi en elle. Mais aujourd'hui, nous sommes descendus sur le terrain pour nous rendre compte de l'effectivité des travaux sur ce site. Selon les prévisions des techniciens qui travaillent dans ce chantier, 2 grands bâtiments érigés dans cette concession vont abriter respectivement le service administratif et l'hôpital proprement dit. Précisons tout de suite que ce bâtiment hospitalier est construit à partir d'un vieil édifice datant de 1954 et qui fait office de structure centrale de l'hôpital. Atako mingi balobi ekokita biso tolingi tozala pe ba Santo Thomas tolingi
totala soki bato bakoti na hôpital soki ndako wana ekokita. Avant de débuter les travaux de construction, la solidité de ce vieux bâtiment a été confirmée après une série de tests scientifiques croisés réalisés au niveau des laboratoires chinois, mais aussi du laboratoire national des travaux publics de l'Office des routes. Après analyse, tous les tests scientifiques se sont révélés positifs. Voilà pourquoi ce vieux bâtiment a été conservé pour être réhabilité et modernisé en conformité avec les normes antisismiques relevant des tout récents progrès technologiques en la matière. Cet hôpital est de 450 lits avec une consultation de 3000 personnes par jour. Soutenons tous les actions du chef de l'État. Nous sommes juste au niveau des halls d'accueil de l'hôpital du Cinquantenaire. À côté du hall, vous voyez là, il y a deux guichets. Et ici, là, nous sommes juste devant les guichets. Ici, nous sommes dans l'une des salles d'opération, telle que je vous avais parlé, que nous avons 5 salles d'opération. L'une des salles qui est aménagée partiellement. Vous voyez, nous avons le vacuum médical, nous avons l'oxygène médical ici. On n'a pas besoin de déplacer le malade. On peut le réanimer sur place, sur son lit et dans sa chambre. Il est
est prévu sur ces sites du cinquantenaire un héliport pour permettre l'évacuation et la réception des malades. Ce serait pour la première fois depuis 1960 qu'un hôpital congolais reçoive des malades en provenance de l'extérieur. La postérité retiendra que c'est le président de la République, Joseph Kabila Kabange en personne, qui a donné le coup d'envoi des travaux de construction le 2 mai 2009 avec la pose de la première pierre qui repose fièrement au milieu de la concession comme un chef-d'œuvre exposé dans une galerie d'art. Ezali elembo, pambate, atako, akolekana, mais un jour, tokolobake, et salamaki boyina période pe ya Joseph Kabila. Ezali ba souvenir ya mboka, oye sengeli kozala marqué na mitema ya bat. Place zalaka salité, pamakamunyo so mabe zalaki awa, sikone na moni awa. En tout cas, le président de la République, tout le monde moussa les salama et continue encore plus d'avantages. Et ça mala mumingi. Ya koloba kuteza ibele te bino moko bo mona. Musala ndenge salama. Cinquantenaire yango yo musala ndenge kende kitoko kitunga. Wow! Bandiko babolingo bino moko bozali komona. Ndenge nini? Président na biso Joseph Kabila Kabange le rais azali kosala makambo minene na kati ya mboka. Ebongi malamu bino moko bomona bana ya Congo. Botala oyo ya malamu président na bino azali kosalela bino. Bokeba na bato bazali koyela bino na ba discours ya simandako, ba discours ebele me ba œuvre ezalaka te. Miyibi badongolo miso. Botala kaka ba makambo ya kitoko oyo ye azali kosala. Makambo oyo tozelaka yango pendant 32 ans. Oyo kaka ezalaka ba promesse na ba promesse ba réalisaka te. Botala kaka ndenge bato ya deuxième république batikelaka biso mboka. Botala kaka ndenge batikaka capitale ya Kinshasa lokola village. Mais lelo oyo bandeko tozwi un jeune président aza kosala ba makambo bandeko boyebi ndenge bato ya deuxième république bakosaka biso. Opo na mboka na biso Congo ba jeune baza na expérience te ebongi ete bazwaka kaka ba vielu po ba vielu baza na expérience. Lelo oyo ba vielu wana bomoni ndenge batikela biso mboka. Ba bomela biso mboka na ndenge ya kosakana te. Mais lelo bomoni ba jeune oyo balobaki ete baza na expérience te. Tala ndenge baza kosala. Bandeko babolingo. Yangana boye komona ete on dirait Tshisekedi alingi azongisa lisusu système wana. Pona nini? Nakopesa bino exemple bandeko. Bomoni Tshisekedi alobi ete a se présenter na ba élection. Pe bomoni ndenge nini alobi ete alingi changer Congo pour être Congo comme un pays de droit. Batonio surtout balobi bon malam. Mais baye kotala ete tango bandi kosala ba consultation na epona koluka ete un jour le bien sala gouvernement ya malamu akomi kokende kozwa kaka ba malala ya kopola oyo basi babebisaka mboka na biso bambula na bambula nde bato azali kosala na bango consultation nde bango wana. Pona nini ba jeune mosusu pe batangi bakelasi bazali na bapoto bolobaka ete bakom batan bazali pe na bato mayele batangi. Pona nini Tshisekedi akoko bengisa ba jeune wana te pe asololi na bango aloba ete lobi soki nazali eli na mboka na kosala tu na sangisa bino na pesa bino pe mwa mayele po ete to travailler to tonga mboka. Mais kei ko zwela bino bakengo ya dondo po ete na totalisa bino eloko moko ezali te na Tshisekedi na banani eloko ezali te bandeko bomata bokita ye moko politique na ye esi ekomi na ngo ya kolala ya kopola. Yango la bandeko babolingo botala ba œuvre kitoko président na biso Joseph Kabila Kabanga azali kosala bandeko. Oyo ata soki ondimi te ozali ndoki. Ozali ndoki po ete ba makambo ezali komonana. Lelo bato bazali koloba ete bakotalisa bango ata malamu ya Joseph Kabila ndenge azali kosala bango kaka yango te yango te mais yango te bino nde bokanisi bokoya kosalela biso ya minene koleka na Congo. Oya kutu tango bozalaki na mboka bosimbaki mboka wana pendant 32 ans ya mike kutu bokoki kosala te. Lelo nde lokola Joseph Kabila ekolakisa bino expérience ndenge nini azali kosala na mboka lelo siko bokomi koya kotalisa biso ete biso nde tokosala bote botika balokuta wana toyebi bino malamu
32 ans ekoki kobosanisa biso eloko moko te na kati ya mitu biso tolingi kaka Joseph Kabila Kabange tokopesa ye bavoi po ete akontinue manda na ye bandeko botala bino moko baevre oyo baevre ya boye soki ozali kondima te ozali motema mabe motema ya ndoki omela yombo oyo ezali bakamuna bakimona meso tala ta baevre pe mama Olive Lemba azali kosala na kati na Congo ozomona ete président za kosala mwasi donc première dame mpa za kosala mboka ndenge nini ekokende liboso te oyo biso toyebaki kaka ba première dame bazalaki ete okomona lokola ye azali kaka première dame ye azelaka kaka soki président ke epesa mitingi wana bomoni asi alati elamba na babiju ya cher badiama alakeye aza kolandaka na nsima me yebi teke ye mpe azali na role monene akoki kojue na kati ya mboka batiki mpe eloko te na kati ya mboka yango namoni ete nzambe azongiseli bango mpenza na ndenge moko bandeko ti bazalaka wana mpe bakamwaka bandimaka te me bandeko oyebi la voix du peuple c'est la voix de Dieu ndenge biso bapeuple tozali koloba mpo na Joseph Kabila na makambo ya kitoko azali kosala nzambe mpe akofungolela ye banzela balinga te bozali koganga awa bino bozali koloba Tshisekedi ya me boyebaka ete bato nde bazali na liloba bato oyo bazali na kati ya Congo bapeuple bazali na kati ya Congo bayebi réalité basi bacomprendre bokoki kokosa bango lisusu te ta oyo 32 ans esi eleki bino bokanisi ete bokoyena babozoba na bino kaka ndenge bozali koyembaka banzembu ya bosoto kofingaka banzoto ya bamama nde bato ya boye bokomemela biso quelque chose na kati ya Congo jamais bokoki kokosa biso te bokoki kokosa biso te jamais yango wana bandeko babolingo bino moko bozali kotala oyo ezali bakamu na biloko ya moto oyo ezali biloko ya moto bandeko oyo bamobutiste balingaka kosentir te yango oyo babengaka biloko ya moto euti mbingudi yango oyo bandeko bamobutiste soki bazomona boye miteme ezoswa miteme elisusu mabe mwindu wana ntango bamonaka boye ale bake kosala likita mpo baloba toluka likambo nini tokosela Joseph Kabila me ata boposi baevre oyo ya Joseph Kabila eleki kilo eleki makasi tro mpo ete yango nde eza kofrape Joseph Kabila azali président na biso bolinga te biso bapeuple congolais topesi ye confiance biso bapeuple congolais tolingi ye biso bapeuple congolais tolobi ete ye azala kaka wana po ete akontinue misala na ye ti na suka bandeko baevre ya boye oyo ezali kamuna bandeko depuis mboka na biso ezala Congo totikala na biso komona boye te totikala komona te un président akomande baengin ya misala na kati ya mboka batrater banini ye banda kosala bamisala boye totikala komona yango te oyo ata soki balobi zero Mobutu aprofitaki kaka na babiloko babelge batikaka soko otali ata bamakadame nyonso to ezalaki na ntango ya deuxième république kaka babelge batonga yango nde bato ya deuxième république baprofite na yango il faut bozalaka mayele bapeuple boyebaka esika touti bosala erreur te bokoya kozongisa lisusu bato oyo baza koya kaka na esprit mboka na biso diama mboka na biso baor ezali mboka na biso yo ozomona moto azali kaka na baide ya barichesse ya mboka donc koloba ete bango bazali koavize kaka soki bazongi na bokonzi eloko liboso bakobanda na kotushe nanu kobanda kotekisa barichesse ya mboka mpo nini barekipere bandeko bapeuple congolais bozala mayele mpo ete bandoki ya Congo bazali ebele na kati na poto awa me bakolonga pete biso mpe bato oyo tolobi te tolingi Joseph Kabila tokotika te bandeko baevre ya boye ata yo moko papa Roger loba papa Roger loba nanu baevre ya boye mama Rosalie oyo ata soki balobi ata soki bagangi oyo ezali na yango kaka biloko ya moto mbinguni papa Roger
mbinguni biloko makasi ya moto bamobutiste lelo bakomi baconseiller bakomi lelo bato oyo bayebi ndenge nini ya kopesa bato leso na makambo ya Congo soki lelo bakomi kolobaloba boye ezali mpo ete biloko ya moto oyo Joseph Kabila azali kosala na kati ya Congo bandimaki te mpo ete ntango mokolo banomaki Joseph Kabila président de la République pour la première fois bato basekaki balobi Congo mboka monene ya kokoka te Congo ezali na basekele ebele Congo il faut kozala na expérience ye aza na expérience te mais biloko asali na kati ya Congo bandeko bamobutiste bakoki te yango na ete etindi bango meme bakomisa meme bato na bango baviola na kati ya poto awa il faut kobeta bato il faut kofinga bato il faut kosala n'importe quoi ezali pasi mpe mawa botala biloko moto oyo président luka depuis kala na kati ya Congo botala bamakambo azali kosala ye azali président oyo il faut topesa ye lisusu temps mpo azali na baprojet mingi mpo na mboka na biso tokoki kondima bino te mpe ete ntango tozali kotala bino bozali bato oyo bino nde bosi bokambaka mboka bosala bamakambo ndenge na ndenge mpe bodecevoir biso bapeuple yango wana tolobi ete jamais bino bamobutiste bato oyo bosala bato mabe na kati na mboka tokoki kopesa bino chance soki ozali mobutiste omoni ete olingi ozonga na mboka sala formation na yo zwa implis kende na mboka Kabila Joseph Kabila kabangi le rais aboyi moto te okei na mboka oprésenter projet na yo Joseph Kabila bakopesa o chance pe otonga mboka mais Joseph Kabila jamais akondima bino na ndenge ya violence oyo bozali na yango yangana na lobi ete Joseph Kabila a se préparé à tonga déjà centre ya rééducation côté ya Équateur oyo bato oyo bapoto soki bazwi bango ata barefoule bango batindi bango kuna mpo baservo na bango ebebi tala banzembu bazali koyemba ya bozoba ya bosoto kofinga nzoto ya mama yango na ntango oyo bandeko babolingo nazali koyebisa na bino il faut boyeba yango ete Joseph Kabila Kabange azali président oyo il fallait aya depuis kala po babiloko tozali komona bandeko oyo ezali bambata oyo ezali babiloko bandeko soko boy kondima yango ozali ndoki tala babiloko oyo ezali komonana tala ba œuvre ya Joseph Kabila ndenge nini tokondima te ndenge nini tokopesa ye confiance te oyo nyonso bozali kosala ezali pamba bamakele na bino ezali pamba botika balokuta Joseph Kabila azali mpenza solo président ya mboka na biso Congo oyo azali na souci ya mboka Joseph Kabila azali na souci ya mboka ezali lokola bino te bato oyo bozali kosala bamakelele vraiment ezali pasi mpe mawa mais na koyebisa na bapeuple congolais eloko ezali kotinda ete bayina Joseph Kabila eloko ezali kotinda ete bakosaka makambo kala azali mopaya parce que ba œuvre oyo ezali kosala na Congo nde ezali kobangisa bango bayebi ete soki Joseph Kabila a continuer kaka boye biso bapeuple tokopesa ye bambula ebele yango na baopposant congolais bazali kokreele bamakambo bazali koloba makambo ya lokuta mais bapeuple congolais bino bato bozali kuna na Congo boyebaka yango ete Joseph Kabila azali président oyo akosala mingi na kati ya Congo moto akosa bino te mama Rosalie nazongiseli yo maloba Pour le moment, il faut dire que nous sommes à l'étape de terrassement. Mais si vous voulez bien comprendre, moi j'aimerais vous expliquer un peu comment nous sommes arrivés à cette étape. Alors les grandes étapes du projet, c'est d'abord le décapage, donc l'enlèvement de la couche végétale, et ensuite décaper la première couche noire si vous voulez, et ensuite commencer le terrassement. C'est l'étape à laquelle nous sommes arrivés. Ça nous permet en fait de préparer ce qu'on appelle la plateforme. Partenaires chinois, brésiliens, indiens, sud-africains et occidentaux. Tozo apprécier puisque nde baba misale salama auparavant tozo mona lokola diseke au salama te mais réellement misale bando salama en tout cas tout le monde qui rendement misale ba chinois ba sala ils apprennent kitoko. Ngai nazali habitant ya Lumete. Justement avant la première de Landos.
Alors je pense que na misalo biso tomoni zo sala moyo tomoni ngolo ko l'aventure mais ya solo moyo ko to loba mingi ezate asala nana po lukuta eye banaka ya solo pe mona naka mais vérité yango to zo mona ko bakisa susu ni to ko bakisa tomoni ke Kabila zo sala musala eza longonya pona akende liboso asala musala comme ça to mona ndenge to zo mona boye soki ekozala na ba plan oyo tomoni ndenge balakisi awa balakisi partout ekozala bongo gloire à Dieu totombeli ye 5 encore liboso na ye akende liboso. La scolarité de tous les enfants, pour la sécurité de la nation, la solde des militaires qui vient à temps, pour la collaboration. Comme je vous ai dit au départ, les travaux consistent à moderniser d'abord le boulevard Lumumba sur toute la longueur et toute la largeur, comme je vous ai dit. C'est refaire une nouvelle structure différente de celle qui existe. Alors, pour les rocades, il faut les réhabiliter, refaire également la structure sur la largeur existante. À cela, il faut ajouter les trottoirs, il faut ajouter les ouvrages d'assainissement, il faut ajouter l'éclairage public, il faut ajouter à la place d'Abien centrale, comme je vous ai dit, là une barrière bossue, simple. Alors, tout ça, ça fait la configuration du projet. L'exécution des travaux, nous sommes suffisamment avancés. Je ne saurais pas vous les donner en termes de pourcentage, mais nous sommes suffisamment avancés par rapport à l'ouverture des chantiers. Donc ici, nous sommes en train de construire la rocade ouest, ou si vous voulez, la rocade droite par rapport à notre direction, en partant du PK 0+00 sur l'avenue Militant vers l'aéroport. Effectivement, pour rester dans le délai, nous avons prévu des équipes de nuit, d'ailleurs qui ont commencé il y a 2 semaines déjà pratiquement. Tout ça, c'est pour accélérer les travaux, rester dans le délai, effectivement, quoi. Donc, pour aujourd'hui, par exemple, pour vous le confirmer, pour aujourd'hui, donc il y a les travaux d'enrochement que vous avez vus sur la rocade droite qui vont se poursuivre toute la nuit. Il y a l'approvisionnement en matériaux qui va également se poursuivre toute la nuit. Donc ça, c'est des postes qui continuent pendant la nuit, mais avec le temps, on va encore augmenter. La collaboration des institutions, partenaires chinois, brésiliens, indiens, sud-africains et occidentaux. Dieu n'est pas imbécile, Congo, il doit le... Bon, disons que, comme tout projet, il y a une certaine philosophie qu'il faut imprimer. Bandiko babolingo na banzi ete émission na bino oyo tobongisaki pona mokolo ya lelo yango wana na banzi ete moto na moto attirer quelque chose na oyo tosili koloba ndeko oyo ezali émission oyo yo moko ndeko ebongi prendre conscience pe koyeba ndenge nini okoki kozwa ba décision na oyo etali mboka na yo mais kobosanaka le passé te il faut bokanisaka toujours na le passé. Pointe le passé oyo makambo to moni panda bambula na bambula il faut to bossa na kayango te po bino moko bozali komona moto mosusu tanga azako komona misale ezali kosalama na Congo azako lobete ngai depuis na botama tina ndenge na komi boye nano na tikali nanga komona misale ezako kosalama na Congo na biso te. Alors ndenge nini to kondima présent ya boyete Joseph Kabila Kabange il faut to ndima ye pe bino moko bomona ndenge nini bato mosusu batemoniaka. Depuis toujours ma première dame na Congo, totikala komona te première dame sala likambo ya boye. Bandeko, likambo e kamwisa bato. Mama Olive Lemba bandaki ko kende na ba côté ya Ntsele. Mbala moko akutani na accident, a autorisé cortège na ye. Ba baluki bazui ba accidenté memi bango bandeko. Etikala ko sala ma jamais. Etikala ko sala ma jamais. Oya ata na tango deuxième république, mutako sabinote. Na ndenge toyebelaki première dame wana, balingaki baleka vert. Na lolendo azalaki na yango. Mais tozali koyebisa bino ete boyebaka yango, ezali babiloko yo, il faut bazwaka lelo leçon.
comprendre ce qu'on va erreur nini basalaki. Pour être na tango deuxième république motonio so zalaki kaka lolendo. Bandeko. Ah bino boza komona une première dame maman Olive Lembe. Azali komi kitisa na makambo mosusu. Azako koma kutu lokola mwana musala epai ya bato mosusu kutu ya tina te. Est-ce que balongoli valeur na ye ki maman présidente. Azali kaka maman présidente. Boza komona. Mais bino na mitema mabe na bino lokola sikoyo makambo malamu ezali kosalama na mboka bokomi kokende kosala balikita mpona koluka ndenge nini ya koya kotia lisusu bapeuple esprit ya mabe mpo nini bazwa lisusu bino bambuma mabe bozonga na mboka. Jamais tosi totimbeli bino pete congolais asi alamuki toyebi ete bapasi oyo topasaki pendant 32 ans tosi tobimi na kati ya nzungu oyo botiaka biso. Bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na sima bango nde tokotalisa bino basango to bombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko bolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki ko likisa yango ko ete boyeba basango nini oyo bino bande kozela na bandi te moto na moto asili kotire leçon na ye na oyo isili ko bama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na ba famille esika bozwani na bandi te mbala esima biso bo Zumel 1000 koza na te pona ko pesa bino bisusu basango oyo esengeli pona bino tosiko na pona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana pona bino na bandi ete bokozala dessus sima ya banguka nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.